Ah, on a poto, tout le monde qui ngadia depuis aye poto. Est-ce que si beaucoup tani benganaka? Et ça on dengo tunilinga okasapenda. Tata nanga botanga aye, alenga mwana na make tata, ale na pesi mbote te, ale yangwana bozo ko manganana, bozo ko fungwana, boya ko lobakeo. Est-ce que banda lelo aye, à la pesi mbote. C'est quoi ça? Est-ce que du moins bengaka ye? Tata nanga ko? Tata nanga oyo so kutunelanga ndengwana oya bota mwana ne aliboso mangwawu ale bana baye mbeda tala mama soko lingi makofi ya kubwakela te keso na kutuna ngote na benga bongo tango bango ye abenga inga sens katardi le monsieur Sylvestre monsieur Folbinde hein to vandaki tango to vandi to monike masoku ye alors sikoyo masoku wane sili comprendre masoku wane zo sila kalate album minaje préparé ils en a 5 génériques bon ballon on côté monde entier 5 génériques na 2 chansons donc album nanga comme nango tala omoni makambo le kana mboko epoto ya mutia mabe nana ngwa lekinga na ko jouer bande bazawa nana ngwa ko teka nana ngwa yeba akoko teke loko ngasa d'abord 3 et 10 me fi du Congo donc 3 rôles soko bengi graya te bengi mangwao soko bengi mangwao te bengi mette pas soko moni bazo benga te ba yebi puissance yaporo azagaro koso yaporo akabakala biloko na yete yaporo na mbwana ye bafandi yaporo bani kudia tanga bani kudia ayoki porte peti na kata na porte na ye kokoko camarade na ye nzuzi ye tanga moni camarade na ye nzuzi ye ajibiloko na ye atia ngo na sa mesa tanga tena sa mesa nzoka mbwana ye azalaki wana mbwa tangu ye azodia azopesa mbwa te. Bonjour et bienvenue sur clé.com, c'est bien votre animatrice la reine. Nous sommes dans la ville de Paris, nous sommes venus rencontrer Maître Paille, celui qui s'est nommé lui-même, s'est surnommé lui-même Lady Murphy du Congo. Il va essayer de nous parler de son évolution, carrière naïe, ce qu'il nous réserve. Il nous a dit qu'il a des surprises et on va essayer de les découvrir tous ensemble. Car on est dans Zoloba de la nation, l'homme invisible, na leli maso na biso les keba on elengi makasi, papi gen. Le black parfumé, louange des anges. Et quant à moi, on se retrouve tout à l'heure avec Maître Paille. Paille Eddie Murphy du Congo. Bonjour, maman la reine, tout le monde en a kala. Ça fait longtemps, tout le monde en était. Mbote Nambinzo, Mikole Bende, tout le monde en était. Donc, vraiment, Mbote Nambinzo. Santé, ça va? Santé, Nayo? Santé à groupe? Santé, ça va. Santé à groupe, ça va. Santé à Minou, ça va. Santé à Soyinanga, ça va. Santé à Miyoyo, ça va. Santé à Matoyi, ça va. Santé à groupe Nyoso, ça va. Au fait, vu le temps que tu as fait ici en Europe, aux appena groupe Nakin, comment ça se passe ou bien ce qu'aux appena groupe A Napoto? Normalement, si Kangana Zalinga, d'abord, il y a 3 personnes. Mangwaoundengwana, Grayaya, Maître Paille. Alors, na groupe na qui ça s'appelle na groupe nangai. Groupe eza koleka bien
ozolanda ba petit nanga bazala kini o na bimisi na bimisa mikolo yo bazoleka na chaîne na Zakari donc groupe eza bien. En fait tant osala ba comédie ça la kondenge nini? Tant on sala ba comédie so sala ngandenge ni esala ngandenge wa so na sala comédie sala ngandenge wa mona ngate so na libino ndenge nini yo fozong saka ndenge wa ndenge nini yo zong sa ndenge wa ndenge nini zong sa te ndenge wana so apesi mbote boni eza boni te za ndenge nini ndenge wana ngam na bimisango ti lelo zaka ya kokuba. Au fait tolingi toyeba relation na yo na ba comédien mususu awa na poto to mona kingadia depuis aye poto est-ce que si beaucoup tani est bobenganaka question ndengo tunilinga ukasapenda tata nanga botanga aye alinga mwana na make tata ali na pesi ye mbote te ale ya mwana bozo ko mangana na boza ko fungwana na boya ko lobake est-ce que banda lelo aye ala pesi mbote c'est quoi ça oh mais est-ce que c'est pela qui peut quand même denga ekipoto est-ce que en tout cas maman nanga botanga est-ce que mutsuka ye poto est-ce que poto ngo yanga te tanga ye poto c'est normal. Tant que ton frère comédien quand même aye bisika bino botali et tout et ça là qui bino et le côté non et ça là qui biso bien aye poto aye c'est bon quand même hein kokela ngulungulu te ngulungulu bakela ngulungulu te aye poto ça bien mais ngulungulu ya fo kenda kan taba est-ce que du moins obenga kaye tata nanga ko tata nanga oyo zo kutundela nga ndengwana oya bota mwana ne ali boso mangwau ale bana ko ye mbeta tala mama soko lingi makofi ya kubwakela te keso na ko tuna ngote na benga bongo tango bango ye abenga inga est-ce que nous benga nano nazana numéro na ye na ko jango wapi na ko bengele sikani Azamutu nanga c'est mon collègue bien sûr mais to benganité nazana justification teningo zo linga na justifier pour yo tribunal ya ye madianga allez obano otunanga ba question ngainde zoba ngulu na ye allez na répondre que non na ko lukali melo na ye non tozana na mikili mboko eza mboka ba speed la mukano tongo lukano kisalu tango ya kobengana no wana ezalaka pena te yo yebika. Par rapport à la musique nayo ozana album mususu ozo préparé ou comment? Si album nazo préparé ezana 5 génériques pour mbalo na kota monde entier 5 génériques na des chansons. Donc album nanga kombo nango Kofioto l'album nanga yango. Et comment siko ndenge nini titre ngo? Ulukate ndenge nini. Yo moko soko za mayele. O komela ngo ndenge nini. Na ibite batu musu boko tiela ngo na kisi ndenge nini. Album amutu komela ngo. Donc na banda kuna bino lelo soko moko asali asiliki kaka. Asali yeba ko otangi album langa. Donc album langa na osala mikolo comme lango. Album langa. D'accord. Au fait par rapport il y a rencontre il y a ba comédiens en France, on a vu des réunions tout ça, mais non on a vu dernièrement il y avait une messe dans l'église par rapport à la commémoration ba comédien oyo batika biso et par rapport à ça on t'avait pas vu aux acquis présentés, c'est dû à quoi? Pourquoi absence Nayo? Mais si vous n'êtes pas informé, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire un effort? Non, je ne suis pas magicien. Moi, je ne suis pas magicien, madame. Vous voulez que je sois magicien, je vais faire sortir un poulet ici? Vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse sortir un mouton? Après, vous allez me croire que je suis magicien. Moi, je ne suis pas magicien. Comment je peux savoir que non? Il y a un mess de mémoration des comédiens là-bas. Comment je peux savoir? Comment je peux savoir? Donc ça veut dire que Bobé raté, vous n'êtes pas en contact. Na ba comédien. Ba comédien banane. Yeb sanga tanga bango, ba comédien banane. Tanga bango.
ngaza mukolo ngaza sikitiya naza mettre pas et 10 mefri du Congo ce que le ba bengi nga ba vieux ou bien président pour ngatala omoni makambo yo po e komi ba G eza ba G pour na méchant tala ngana na méchant mabe donc ndenge na yebo na méchant ko sakana te vous comprenez hein kat ko nzila di pour omoni biso ba grande puissance Qatar dit le monsieur Sylvestre comme monsieur Folbinde hein to vandaki tant to vandi to moni ke masoku ye alors sikoyo masoku wane sili comprendre masoku wane zo sila kalate biso za ba puissance donc il faut comprendre que nous sommes de grandes puissances Qatardi il y a mboka au Congo na côté comédie musicale biso za ba fula ngenge to fula pe to ba no fula kaka tito ozalate biso za ba référence au moni ba to ka biso ba o ba mettre pas surtout ça te lelo pour vous sous mettre pas mususu bon ça la 40e anniversaire na habité sur dans 200 ans sur 300 ans nous sommes tout ça extraterrestres hein vous comprenez mais hein tout ça tout le monde que nous revenons à notre mouton ou bien à notre tabac na likambo tunakinga wana naza magicien te ba petit faut ba yeba ba mikolo donc ba commencer la makamna ndenge na papa ndima bango soki ndenge ni non avant ko sala likambo yeba grand prêtre azala kawa bozala ba numéro nanga boko benga ke non grand prêtre tumuna ndenge zawa nini eza boye non ba petit ba komanga na kimonisa be ki tala batali bango 2 fois 3 fois au sali film au komi kwangolo zonso mais non faut ba yeba ke biso za ba prêtre tant bengi prêtre oya vous comprenez tant moni ngate c'est que je n'étais pas au courant bon, en tant que maître paille mais quand c'est bon, c'est la maître paille c'est la biso moi et l'autre comme hasard référence na biso à théâtre. Je pense que improvisation aussi à la biso ça va faire plaisir aux blagues parfumées, louanges des anges de tous les temps, de tous les jours. Et Alain Kilonda, chemin de fer, l'homme doit se battre. Tokoz au moins improvisation moko. Yo improvisation. Hein maman, ce mec. On dit pas ça improvisation. Batata maman vendoki. Ezalaki mukolomoko tata moko comme na yaporo azagalo koso. Yaporo akabakala biloko na yete. Yaporo na mbwana yeba vandi. Yapora bani kudia tanga bani kudia ayoki porte beti na kata na porte na ye kokoko camarade na ye nzuzi ye tanga moni camarade na ye nzuzi ye ajibiloko na ye atiango na sa mesa tanga tena sa mesa nzoka mbwa na ye azalaki wana mbwa tangu ye azodia azopesa mbwa te mbwa kangira ke kanda tanga chebiloko na sa mesa mbwa na ye azaki na sa mesa babando solule na kamalari na ye kamarari yake nzoka na sa mesa wana mbwa bani kudia biloko wana mbwa die biloko wana nyosu tu esiri siko kamarari tango ba solule na kamalari na ye kamalari wana tango akei ajuri boko abenda sani na le sani tango abendi sani na le azongo zangu na retu sani fi akamu nana biloko mbwa zo talega buyebi bilomo buyebi mbwa soko ale loko mutu abimisaka lulemo azotala ko mukolo ya tuni mbwa yom to lebi loko mbwa gangele wow yamke ya po batba ayeba ke Élise Monanga qui est grand-père de mère à Toulouse, j'espère que ça fait plaisir cet élément et j'espère qu'aussi ça fait plaisir à de la nation l'âme invisible. Angélique Makaya, yebisi bango batikalaka na Karina bango quoi. En fait, nani ba banzonzi awa na France na poto, to mona kayo osala kapete. Donc makambo belé ba comédien apparemment tu n'es pas là. Parce que par rapport à Nzonzing aussi olingaka te to bango nde basalaka appel na yote. Tala, omoni makambo le kana mboko yo poto mutia mabe. Nana ngwa lekinga na ko jouer bande bazawa. Nana ngwa ko teka nana ngwa akoko teke loko ngaza d'abord 3 et 10 mes filles du Congo donc 3 rôles. Soko bengi graya te bengi mangwao. Soko bengi mangwao te bengi mette pas. Soko moni bazo benga te ba yebi puissance.
Donc ba petit moko kolo baza mutina mabe wana zo yo lelo. Donc ba ko so couple na bango ba ko benga te parce que ba yebi vie wana so ba ye boy ou bien ba pesa nga combien 200 euros hein biso za ba grande puissance ba pesa nga combien ba nzonzi nga ba so teka combien hein o ba cassette comme na ba 1 euro 2 euros ba o teka te théâtre lelo ba so teka te mutako loba ke ateki 100 cassette aya o yebsanga ba so teka te on comprend ba so teka loko moko te ba nzonzi nga ngo peso sala ma bien te ba théâtre ngo pe ya faux on comprend ba théâtre ngo ya mabe na kanda mamwala kala wana pam ba théâtre pam on comprend. Mais c'est quoi quand même parmi les comédiens on dit quand même Molaï pour sa petit nayo. Jean za petit nangai on comprend là pire petit à Palin, pire petit à Munzipa, pire petit à Keremutan, pire petit nangai. On comprend. En tant que président parce que en tant que président aussi donc on dit Makaye. Jean aza petit nangai, aza pire petit nangai, aza pena pire petit nangai, donc petit nangai à Palestine, petit nangai à Kumutima, petit nangai pena à Drangano, petit nangai pena donc au monde à petit nom, pétillance, petit nom pena à Kumutima. D'accord, merci. Là, on va suivre une page publicité et on revient tout à l'heure. En tant que président. Président Molaï, on dit Makaye quand même, à part Pire Petit à Palais, mais si on a tout le monde qui Pire Petit à Palais, toké si on a Ninaïa qui président, on dit Makaye quand même. Petit wana la petit moro maele ya Pire Petit nanga Palestine, ya Pire Petit pena ya Kumultima, Pire Petit ya Trangano, Pire Petit pena ya Kubulansan, Pire Petit ya Mater 6 7 gars 8 gars 7 gars mais c'est comme mais c'est Folbinde, Pire Petit pena ya Kumultima. On va voir. Bon, on va passer à une page publicité et on revient tout à l'heure. Ok, muta voiture a teremi, a zui moto, a côté na moto. Banda kulanda kuseka. Kuseka banda kulanda. Ok, kuseka kena yo. Wana ba tofani na gani. Kaza kusela patu. Muta wa sikisa. Muta nga yebisi bango ke no. Na landa kuseka. Zena me na café. Mama, shemek. Ezalaki yuka landa kuseka. Bazwa kuseka. Poya boye nasari hasa kisabatu. Kuseka banda kimaki. Landa kuseke. Landa kuseka. Kuseka shemeki. Kuseka wana. Tala munene. Tala brio. Tala mukuse. Tala mulai. Landa kuseka. Kuseka boy koizonga. Balandi kuseka. Balandi kuseka. Kuseka banda ukenda akati simai aye ko avion wana batu fanika kana sari basa kuzela kuseka so bandi bata ukenda landa kuseka boy kuseka komi kote moko adintami awanga nani abingididi awungululu kuseka boy abilelo batu kuseka te bino boye biteke ngala sa kuseka lelo na boy batu baseka nga koseka boy koseka timbi koseka tanga timbi atimbi nini angunununu atimbiriri koseka aboyi koseka boyi bache koseka bazwi koseka baningi bakata koseka bakote na nzungu koseka boyi koseka bane tinga koseka siriki koseka bani kobeta koseka ti koseka landa koseka lande koseka lingi nini ali amusaka koseka tanga lingi ali amusaka baboyi musaka balingi nini diki koseka yepa na yo c'est tout à l'heure Toti koseka belé. Merci beaucoup pour l'émission. Moi un mot de la fin na yo par rapport à l'émission na biso lelo. Toye ba sur Europe ça conseil par rapport à ndongo lobby ba leki comme yoza yaya oza référence ya théâtre to lingi tozwa moi conseil na yo par rapport à ça et puis tozwa pe dernier mot na yo par rapport à l'émission et pour tes projets à venir aussi ceux qui tokoki koyeba on ko seko pe mais batata ba ma vendoke ba congolais na seperi mingi na émission na bino
conseil là on a un peu ça que tout ça préparer le bien. Allo yes onkolo. Tout ça préparer le bien. Et là on a ba sepela mingi ndenge nazo préparer nazo kende mboka na bandango awa na kirisi sango na mboka pour makambo ngam na bandango conseil gratuit na pesa bango kaka ke faut bayeba ba mikolo batika ba théâtre ya buzoba et puis théâtre jamais ko changer gamme comme en français té tant biso ba tuto ya théâtre populaire to za to tala théâtre populaire théâtre jamais ko comme en livre français. Mais ceux qui botika na lingala, tu ne trouves pas que bozo fungoma pété na ba monde il y aura pas d'autres personnes ba ko ba lingala té ba za na incapacité à ko tala ba théâtre na biso. Maman oyebi joueur Messi ba yebi lié na munoko na bango non ba yebi lié Messi parce que on était dans besoin pour que ça dans la ghetto d'abord au monde ba nigérien ba futaka bango en plus ba pesa ka bango ba espace ba endroit ya ko tourner théâtre ya biso ba pesa ka biso te nana nga ko pesa ndako na ya lupango na ya bien OK tourner théâtre. Vous comprenez? Nous sommes là, ça compte aussi. Alors, il y a un moment sikoyo na lingi na cadre ya biso ba mikolo ba tout le monde à moins loin dans ça la stratégie mususu. Et stratégie wana il faut nazo ba parler bien, il faut nazo ba carrière bien, il faut na tourner na espace ça propre. Pour changer gamme. Vous comprenez? Mais tu retires la kana lingala no parce que lingala no eza riche ya ko sakanate. Lingala no men to traduire ango tradition ezali ben ba maso ba tourna na Nigeria ba lo bala munoko na bango mais abiso ezaka sous-titré si au moins ezaki sous-titré il ngaki facilité ba tom sous mais qui sous-titré wana ya on a le bina OK on va changer les choses donc nous voulons que changement doit être maintenant vous comprenez hein ne kolobaka na lingala mais trop changer ba style. Vous comprenez? Le style là il va changer. Théâtre déjà théâtre. Biso to sali ba mettre théâtre, il y a bouffonnerie, il y a théâtre populaire. Comme ngai. Hein? Comme ngai. Ozolana. Ozolana. Comme ngai. Comme ngadiadia. Comme balosombo. Hein? Ba théâtre populaire. Petit nanga yesobe. Petit saïsaï. Donc, il y a un exemple, ça va petit, on a beau forcer dans le théâtre, parce qu'il y a beaucoup de théâtre populaire jamais. Biso ça va ta logique té. Vous comprenez? Biso ça va bouffonnerie, il faut y aller. Vous comprenez? Hein? Tant on est petit nanga de gueule. Tout le bim mingité, mais ça la ngaboy. Pour nini? Papi gen. Donc il y a bois qui bat naït. Est-ce qu'il y a bois qui? Bon, mot de la fin nayo comme ça to clôturer na biso émission na biso ya lelo. Pas mot de la fin. Balobaka. Balobaka. Bakisa suzu maloba. Mais voilà te rola là. Bana Mikili. La personne dans les boss mais c'est le maire Mbote, Richard Luemba na Bruxelles na Nivelle Mbote. Dani Panzu yoyebi saluti yangoyo Père Bass alléluia na opesa mbote crie alléluia mi ndenge na ebisaki bino beta timbila ba timbila yo hein crie wana bojo yango en plus bana kini bana poto eloko bien zoya théâtre bien zoya nazo insister avec album musu nazo bimisa album wana soki simbité non bolongo langa mette paille donc ce que tu ça la combo na esprit bien on se comprend tout ça la combo que tout ça va mettre tout tika la mettre l'esprit bien on se comprend na pesi vela ngai na ngola Alex Fumunti j'ai tridé mère ba mi na nganyo sur Facebook na pesi bilombo ta trop oya lingi mettre paille a demandé à mi oaza na besoin nga a bengi nga na 07 52
57 69 49. Ceux qui n'ont le bi mabe, vous limisons. Mais ceux qui n'ont le bi à faux, vous limisons. Ceux qui n'ont le bi bien, vous commissions. Hein? À témoignant, vous savez, maître Paille, Mukulpande, miye yiko mufu, yiko mumbafu wei. Na pesi batunyo sutumbote, miye yiko mumbafu wei. Maître Paille, mumbafu wei. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cleboa.com. Quant à moi, malgré monsieur Sili Tozo Sekaka. Cleboa ko, moni Cleboa. Mon petit langage na bungalow. Cleboa na saela e Cleban, ya mystican. La grande puissance, mais moi azo frenenga. Ya mona mona ka vandi boy diarrhée. Je vous remercie tous de nous avoir suivis sur Cleboa et d'être branchés sur le site. Quant à moi, je salue Papy Gain, Louange, le Black Parfumé. Je salue Noé Image à Lyon. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Toutes mes salutations à la famille Tedika, en commençant par Roger jusqu'à Daniela. Je vous aime tous et merci d'être branchés sur Cleboa. Merci. Yo Boakit. Est-ce que na Boaki? Au Boaki Belé. Appelez-moi site. Na Boaki, Maman na Manuela. Mbotatro, Mère Chouchou, Tokosesa, Chouchou Mukoza, Nabwaki, Richelieu Mukoza, Tatiana Mukoza, Marceline Mukoza, Arline Mukoza, Manuela Mukoza, José Mukoza, Mapasa Mukoza, Djogi Mukoza, baza moi 12, hein? Bon. Ba petit na ngai o ba yebi ngai na pesi Chiki Lutumba na pesi caché mbote na pesi Ebende Lutumba mbote na pesi Bukasa Bung Song mbote atro na pesi vena ngai Bazé Belé mingi Noko Maurice Malonda na pesi mbote atro caché Fumungambi oyebiti à suivre. Na pesi chef Mboyo na Vodacom. Chef Mboyo na Vodacom à suivre. Chef Bukasa Yebela Vision. OK, à suivre. De la nation l'homme invisible, de loin où tu es. Na ibika ramaso na biso leki abango nelenge kwa. Na leli ebele makasi. Et on se dit à très bientôt sur cleboa.com. Merci beaucoup.